Mbote na bino nyonso bandeko balandi à la personnalité TV bacheur abonné à la personnalité TV en tout cas bambote ya trop ezali votre humble servant toi c'est la kabino mosala toujours kitoko Vinicia femme noire femme africaine toujours na masolo ya mapango tozongi lisusu na kati ya njilo malelo tozali to pe tozo travailler beaucoup plus na quartier 1 en tout cas bomo na biloko eza na kati ya quartier 1 nebi ke boza ko sepela bana njili banjilwa bandeko oyo bakenda poto liboso ya batu nyonso bana njili en tout cas bokota vraiment bo s'abonner ya bino yango la personnalité TV et si bandi en tout cas toza na kati ya njili bana njili tozo benga bino bokota penza donc bokota ebele sans plus tarder nazo pesa bambote na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva Westwood yaki voir mama Boko Bank na kati ya London City Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Marbo c'est la personnalité TV mama Doris Lema fumu na gaz moi sa motema malamu bambote ya ebele na bino donc toza na quartier 1 esiko nazali na pesi mokongo na makadam maliboso na nga eza neloko moko oyo boko sepela penza komona bo sepela kotala eza ndako munene ka ndenge bozomona eza en étage eza na ba porte ebele en tout cas donc on a toza libanda ndenge bozomona bilili eza penza esika moko eza commercial ndenge bozomona eza pena première position na makadama donc to kokota na kati po bomona et puis bo solo la kandenge to loba na kati la personnalité TV biso to sala mosala biso morote to sala mosala toujours na ba commissionneur donc tozo kota déjà na kati ndenge kara na bisaki bino toza na nchil na quartier 1 tozala ki libanda lopango na bilopango eza na première position na makadama eza lopango munene kara ndenge bozomona penza na bilili eza lopango munene eza na bandako ya kitoko eza lopango moko eza na deux portes ya kobimela donc sans plus tarder ba commentaire ebelete tozo pesa malobe papa yende akobetela bino masolo ya lopango oyo mbote papa mbote mama toza ana kati ya lopango betela biso no masolo lopango oyo tozo tambola betela biso no masolo lopango po tomoni eza lopango moya munene na bandako deja lopango oyo eza na quartier 1 na makadam ozomona kana terrain Buda oyo ezali na sala munene lokolo ya apocalypse donc eza na marché angonde to pesaki keno bandeko yazana besoin sala activité ozana gishasa to libanda gishasa yaka o mona iloko ya kitoko po osala pa parking okokotsa mituka ata combien ezali 30 mètres sur 50 ezava munene parking ya kati na libanda na des immeubles nde bozomona des niveaux appartement ezali awa bana poto ebele bavanda kawa donc à part salo ezana se sala munene yango wana nde tozopesa bino yango ba appartement où ezali batu baluaka to oui appartement batu baluaka ba chambre salon cuisine salle de bain ba deux chambres salon cuisine salle de bain ba studio munene salle de bain on vanda l'aise zotala mokili mobimba ozana likolo awa ba futa pe ba peu ba combien so mutu pa linga ya ofanda wa uti bon chambre salon cuisine salle de bain ils en a $120, $150 selon la place monsieur ils en a climatiseur banine ba deux chambres salon cuisine salle de bain ils en a 250 200 donc ba trois chambres salon cuisine salle de bain ils en a $350 $300. OK, merci papa. Tozo beta penza masolo tozo ko bakobeta masolo sko bolobi oyebisa bandeko babone balanda la personnalité TV o batinda kibiso na kati njili awa penza bati yango kombe lopango wo mobi bon lopango yo bachango na munene ndo omona nyonso tolingi ko kemusika penza te po tozana besoin ya makambo donc ya mbongo soki 1 million à discuter donc 1 million de dollars à discuter wana isa masolo to sololi makambo leka kitoko o nyonso tout toza elupa tozaka lupango moko ka ozomona na basika mituka minene kota kawa okoti mituka minene ata combien ba remorque banini ekota kakawa
oyo ezali porte pe o bomoni na bilili wana en tout cas donc balobi lopango batiango 1 million à débattre donc ezali kambo ya lisolo ndenge tolobaka ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki na siro wana bomoni eza pe ba toilette pona bato bazana se eza pendelo komoko ya de nouveau pompe pe ezali ma eza na kati ya lopango donc courant ezali karandenge bozomona en tout cas bananjil donc tozo benga bino penza banjilwa ya solo tobike boze belé na kati ya mikili po ndeka bolobaka bino bato bokenda yango liboso donc toza pena na kati ya mabele ya njil donc tozo benga bino boya ebele bosala nde to salaka obengi et bongo oza jamais décide à la cara donc bozwa penza boza jamais décide ndenge to ebisa na bino bozwa penza biloko kitoko na kati ya la personnalité TV awa ezali sala kande tolobi lopango ezali monene bandako eza minene en tout cas awa toza na salle eza na se bozomona salle moko ya kitoko eza penza na kati ya lopango na ndenge bomoni ndako donc eza na salle na se salle nyonso bomoni en tout cas ezali na kati ya lopango ezali na kati ya ndako ezokende eza salmo ya monene na suro mokosepela penza po bozosepela déjà lopango ndenge ezali donc eza na placement moko ya kitoko eza na salle déjà na kati donc awa soko zwi esika boye en tout cas ozongisa mbongo na yo trop rapide parce que activité et ça les meka papa ça la ngo oyo balo apeka comme oui ça oyo ndo moni ba biloko nyonso ndenge eza complet eza ka $1,500 par jour donc muto ça la mariage ni tout 1,500 mais bato ba sala ba réunion communal provincial ni tout balo ka ngo pa ba $500 ya ba air. Okay. Donc babi awa ko louer journée mobimbe na $1,500 na ba air eza na ba $500 en tout cas na sirba na poto bozomona eza na biloko nyonso na kati ezali pe climatisé eza vraiment na ba split mo pe pas bien ezali baza biloko nyonso oyo esengaka ezala na kati ya sala donc tozo benga bino bato bozwi image ya mokona lelo na ebike bozo sepela na sur vraiment beaucoup côté belé pe beaucoup benga tozo zelaka suite na maboko na bino toujours continuer toujours na katenjil toza toujours pene ya makadam esika tozaki ezalaki première position awape makadam eza musika te eza penza donc otangaka quelques parcelles au komi donc ndenge tobisa bino bande kwa njil bokota en tout cas la personnalité TV tozongi na katenjil na quartier un quartier moko ya kitoko donc tozana bino elongo awa toza déjà libanda ya lopango donc ndenge bozomona wana bazali koteka yango ezali à vente donc nde bozomona wana eza lopango moya munene ndeka na baki ba commentaire ebele te tokota na kati po tolakisa bino ba image bomona en tout cas bo sepela na bike boze ko sepela bozo sepela trop donc bokota bozala décourager te bozala toujours branché scotché na kati la personnalité TV pour na ba découverte biloko kitoko tozali déjà na kati ya lopango ndenge bozomwana bilili bande ko balanza la personnalité TV tozaki libanda sikoyo toza na kati ya lopango bomona ndenge lopango ezali ndako ezali en tout cas eza na emplacement ya bien eza parcelle moko déjà clôturée car nde na baki ba commentaire belete na kolobe belete tozo beta sko masolo tozo continuer na papa nanga tozo continuer na yo toujours na kati ya njil Papa Moïse, donc président et commissionnaire na Katanjile. Donc, tobeta no masolo a wizandi. Awa tozali na quartier 1 na avenue Lokunga. Donc, oza résidence ya moto. Eza vraiment na ba norme nyonso ozala mundele ozala nani député nani yako sombi ovandi et tongama na ba norme moko kitoko yo moko ndozomona eza na niveau moko na eza na 3 chambres salon cuisine. 3 salles de bain, sous chaque chambre il y a une salle de bain, les colos ezali 3 chambres, salon, cuisine, donc il y a une salle de bain, na donc biloko ya bien donc ozomona awa. Oza veranda ya munene. Alors na annexe na ngokuna ezali andoko cha bato pe oye mutu moko uti libanda mboka ya vandi na ye azofuta mambongo na ya vanda les quand ndo moni lo pound ezaleli.
Papa, le pango ils ont mesuré combien de mètres pour exemple nene ils ont mesuré combien de mètres? Le pango ils allaient 15 mètres sur 22. Yango wana nde tozo teka yango nde yango totie prix à 350 à discuter. 350 000 à débattre, oui. Alors bandeko babanga prêter mais il faut s'approcher pour oser loko boye soit totie batunayo soit yo moko za résidence vraiment oza ko vandi mutoya ndimi peke no vandi nesika. Ils ont un problème à mon côté. À mon côté. D'ailleurs, ngai moko mutu na pesa mutu atonga yango et pas zongisa ngo maboko na ngai donc ils ont un problème te. Papa, est-ce que tu as koyeba pe ba futa ba combien na ba résidence ngo na bandako? Bon, awa ndenge ezalaki liboso mutu andoko futa batu mibale moko na se mundele moko likolo mutu mususu ma awa mutu moko azwa futa $1000 na nyonso. $1000 na mois moko. Na mois moko futa $1000. En tout cas, bandeko balanzi na sur boyoki babi na mois moko $1000 ndi afuta kabalobi batango 350 000 à discuter. Babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Donc eza likambo mosombi na moteki bobanga prité car ndenge balobi bobanga prité. En tout cas bobanga tenda kuza penza lopango ezali eza na ba norme moko. Il y a bien karandenge bozomo en tout cas likambo mosombi na moteki donc ba malobe belete eza likambo ya mosombi na moteki donc boya bokota bo s'abonner à trop tozo la bino toujours tozana katanjile donc mabele ya ba boss mabele ya bandeko o ba voyager bato liboso na poto tozana kata mabele na bino donc bokote belé tozo la réaction na bino. Toujours continuer na Katenjile, ça continue sur la personnalité TV na Katenjile donc toujours continuer mosala toujours awa esiko na telemi na simananga place au bozomo na wana bandeko bafandi ezali à vente balobi ezali na 7 mètres sur 27 donc liboso na ye azali 7 mètres na sur bozomo na voisin ye pas zwa ki ya ye 7 na ye sur 25 sur 27 plutôt bomoni kopenza a telemisi donc voisin yewana a telemisi awape balobi donc ezali kambo kaka en tout cas ya kokoma na kati ya mabele donc na sir bozomona esika nyonso tozola kisabino eza non loin na makadamba ndeko balanza la personnalité TV babi 7 mètres sur 27 en tout cas lopango eza molai tozokota na kati pona kobeta masolo kande tolobaka biso tozaka biso morote tozaka na bandeko ba commissionnaire bangonde batambusaka biso na kati la personnalité TV tozokota toza déjà na kati lopango tozotambola poto la kisabino na siro bandako yango bozomona eza bandako moko à détruire ndenge bomoni voisin ye pas zwaki ya boye à détruire asali oyaye donc ndako yango yo lopango yango ndenge bozomona ndenge babi ezali 7 sur 27 mètres donc oyo ezali longueur na yango tozotambola penza po tolakisa bino lopango ndenge ezali car nde balobi que eza nango à détruire ndako oyo eza nango à détruire bandako bozomona donc et déranger binoté babi ezali likambo ya mosombi na moteki na sir bomoni voisin na ngambo kuna yepe na 7 na sur 27 bota lelo kwa beti wana ezali voisin na biso penza voisin ya lopango oyo yepa zwaki car na kati awa tala ndinga beti loko moko do ya likolo sans plus tarder papa awa ezandi awa tozaka toujours na quartier 1 mais oyo ezali loko moko ya mulai bandako moko ezali awa eza détruire soit mutu musundenga azaki no na modifier yango mais vraiment mingi eza détruire ezali 7 mètres de tobi 27 batie 50 000 à débattre yango to lobi bandeko bazala souple donc talaka ba côté mususu ba otia ba 5 mètres ba 4 mètres na biso awa bana njili ba yebike za njili fo eloko ezala mulai ezala munene donc yango wana eza donc ba prix wana mais kosolo la masolo ezali eza mulai vraiment
balobi eza likambo ya mosombi na moteki donc tozobenga bino babi eza na 50 000 ndeko oyo oza na besoin ya njile na sire bokomaki ebele bolobaki ebele boya njile toza na njile na quartier 1 toza na njile na quartier 1 donc tozobenga bino babi 50 000 à discuter eza likambo ya lisolo ndeka na lobara moi sikutu donc liste ya dot bazo discuter moi so bazo kene na ndako ti na ti ebongo pona nini te likambo etali lopango donc en tout cas biso pe toko discuter wana nyonso eza lopango ndenge bomoni en tout cas botala voisin ndenge atongi tolakisa bino ka voisin ndenge atongi abetelo kona munene en tout cas nde balobi ana kati nyonso eza à détruire tozobenga bino topesi bino information en tout cas boya ebele bokote ebele bozala jamais déçu wana tozobima na biso pe tozaki na kati ya lopango na sur bomoni lopango nyonso ndenge ezali babi 7 mètres sur 27 babi batie 50 000 à discuter donc boye belé biso tozozela bino maboko rofongwama ndenge to mesana kobeko kozela bino benga mama Doris Lema o zwa contact na bandeko ya la personnalité TV donc tozawa pona bino musala kitoko tozobima ok tozobima na sir bomoni lopango mobimba ndenge ezali bomoni pe na ba voisin wana eza toujours car lopango nde babi lopango za mulai ezali na 27 mètres mulai na yango ezali na 7 sur 27 donc soki oza na besoin o nga na modifier bandaku o modifier so polo bi otenga na obuka nyonso na tonga kaka yo ezo dépendre na possibilité ya moto neti voisin abuki na ye nyonso atongi na ye ezo dépendre na possibilité na ye tozo bima na balabala ndenge na baki toza pe non loin na makadam Onion Stoyo, Bozomona, ils ont toujours Katalopango, ils ont toujours na Katalopango, place Onion so Bozomona Oyo. Allez, Wanaskoyo, to bimi, to komisiko libanda, de to bakeza nolo na makadam na sir na musika, Bozomona ba mitu kezoleka, Bozomona ba moto ezoleka, donc to bengi bino. Bandeko balandi ba abonné en tout cas bozala jamais déçu soki boye katikati na onesika ki bazokata yango place papa telemi ezesika o bazokata yango ekei tout droiti na suka kuna na chambre salon donc babi ezali 25 mètres sur 7 Nazokatango 25 bazokatango na 25 mètres et 7 mètres sur 25 7 mètres sur 25 donc eza lopango ya mulai ya munene ndenge bozomona pompe pe eza na kati ezali lopango moko eza déjà clôturé eza na bandaku déjà ndenge bozomona na image ezali na bandaku donc tozo leka na sima poto la kisa la kisa ndako ndenge ezali na sima donc soki koto bazoteka yango yo ya 7 eza déjà na lopango déjà do esika papa telema kiti ya eza lopango na ndako déjà yango yo wana ezali sima ya ndako ndenge bozomona na bilili papa beta masolo awa eza ndenge awa lopango nyonso ezali 16 mètres sur 25 alors tozoteka ngo mobimba bandi 100 000 à discuter eza masolo bon ndambo côté ya terrain ya pamba na chambre de salon ezali na 7 mètres sur 25 donc batie côté terrain 40 000 à discuter côté ya ndako monene na ba porte eza na sima kuna eza na 4 portes donc 60 000 à discuter ezokene na deux parties soki po signer ko zozo mobimba Ozimo bimba, les problèmes te, voilà, oh il est solo les abongo. Qui na sur bozui de Janyoso, ndenge balobaki, ndenge papa lobi abi ezali 100 000 mobimba na yango, donc eza likambo ya lisolo yaka tinda moto bo beta penza masolo na sir yango bozomona
eza ndako monene oyo bomoni eza mpe na chambre salon asire nyonso wana ezokende donc partir nyonso ya ndako oyo bomoni ezokende na chambre salon oyo ebongo reste etikala vide ezali na mopanzi wana kuna donc mobimba na ye azali 100 000 kasi na katikati nde balobi bakokabolelea e bakokabola donc tozocontinue oyo nyonso ezali ndako eza na kati ya lopango bandako nyonso bozomona esika papa atelemi wana donc nyonso oyo bozomona ezali na kati ya lopango eza na kati ya lopango yango oyo na nsima mpe eza na studio moko oyo bomoni wana eza na annexe to mpe studio ya monene papa ndako monene eza ndako monene eza na 3 chambres salon cuisine plus annexe oyo eza na ba 3 portes ba chambre salon chambre salon ezali 70-80 $ par mois nde bafutaka ndenge wana ba 3 chambres salon kote oyo mpenza eza na qualité ya malamu eza na ba 350 mais mosusu mpe eza ba 300-250. Ok, na sire bomoni mobimba ya lopango ya bandako ndenge ezali donc tozobenga bino toujours tozobenga bino boya bokota bosabuni tuka tozozela bino maboko ya kofungwama na kati ya njile donc prix ndenge balobi kaka wana ndenge bolandi mpenza na maloba ndenge bapeseli bino epai ya papa ebongo que balobi babandi yango na 40 000 parti oyo eza vide wana donc tozobenga bino bavoisin bango wana oyo ndenge bozomona balobi na courant ezali nyonso ezali babi kota ndako batie 60 000 donc mobimba nango eza 100 000 tozobenga bino boya bavoisin bango wana toza na avenue monene yango bozomona donc mutuka ekokota tina kati ya lopango mutuka eza vraiment na facilité ya kokota ya kokoma na sir bozomona pe mituka yango wana eza liboso na biso. Merci na balandi nyonso ba abonné ya la personnalité TV na yobike ozalaki ya kosepela tango botalaki ba image na Quête quartier 1 en tout cas na sir bozaki ya kosepela yango tokoloba na bino botikala toujours branché kolo serait scotché na kati ya la personnalité TV boko bakosala ba découverte car ndenge tolobaka ti na kati ya la personnalité TV en tout cas biso ti tozo koba mosala kitoko en tout cas merci à trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sudi qui voit mama boko bank na kati ya London City merci à trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier mère boss Mama Doris Le Mafumu na gaz moi c'est motema malamu en tout cas ba merci à trop na ingénieur Metintima azalaki na sima caméra pour na kozwa ba image ya kitoko lelo na kati ya njil pe merci na président Moïse donc président ya ba courtier azalaki na biso elongo penza totamboli ti donc to bandaki tongo midi na sur ebeti déjà yango wana vraiment to pesier ba merci à trop pe ba merci à trop na bino nyonso ba abonné en tout cas bokota bana njilo bokota bo s'abonner bo sala ba découverte ya kitoko ngana bino toko continuer komona na kandenge na lobaka ti lokola nkolo Yesu azoko bakobatela.